Et puis ngai na oloba déjà soki lelo nga na kufi boye ba déjà que c'est Sankara ba tena nga poison na yebite na oloba on devant il faut pas que considérer na boye na tena femme na po ba péter na kosi lelo peut-être nga na kufi c'était ma famille déjà bo sala boye ba dia ke nga ba na ko contrôler nga ça fait un bout de temps on nga na yeba ka ça vient de nous confirmer watinda mwana wana aza mwana on alia kana yi na senga après ça tenga maître ninja senga ba CG ba docteur pichum sungu to kende na pona komi de soit donc tina bana na garçon na bité ba na to bana na to lia kana komi tina mamba poison loka yona so to lia na mutu to melaka na ye to sa to ba poison to soit siko ngana kata ndako wana sanga zanga na bandal na bana na mutu oyo batinda sanga tia awa sala vie na nga o alandela nyoso. Vous comprenez? A tu une photo na katanda kwana et comme pas Sankara sanga publier ngo albi ngam na sali yo boy nga ya wanga test ko soka confirmer nga abi ngam na sali yo bongo ngam na sali yo bongo et puis na zane belé kutu wana pesika moko o biloko to sala po yeba siko mam na osala yo na batu to oye basiko mam na osala yo nga bien bon donc vina nga ezaki kona tali siko bo mutango akopesa apesa yeba bilo na lia kapena na ye na pete so tombana to chiko mona na lia kana bana le matu ba yebi ngala koma na problème ya misu zopana maître ninja sikatenda sana na yabo to telemi ngana maître ninja sikatenda na ese maître botal na okana nga misu misu comme ko déranger nga ngatse na vandi boye na koma na niveau ma misu ando kita tanga bando kitanga na komo ka flou so na ki flou e ko senga nga nini na luka na zo report à 20 minutes so na zo report à 20 minutes tant on a aussi tout kaboé vision na ngesa nini ezongi ete so comprendre na esa maître ninja boye na bozo kana ngabi papi yo zo makama misu sikoko meka ngokuto na misu après yo batie yo déjà ba memo poto potika okoma na poto mindele bazakuna ba hôpital à danger leki ku ba ni batala misu kuna yo ngobeta mais ba yebsoke o ba so soir ba tiki ope ba ke poto mba yango tango kokoma na poto ndeko yebisa presque ndenge sa boye ngana na problème misu po hôpital leki hôpital to sa na poto mindele bazana. Est-ce que vous posez poto tout bazo me mayo ainsi soit-il ainsi soit-il bazo kende ainsi soit-il erango yo erango te pe na confirmer pesa Sankara raison la lobby ainsi soit-il c'est-à-dire na confirmer yo te na pesa pe ninité mais à quand papi le prince ça n'a rien à voir to ya po na poto te to po na information poto e ya ka sore komi na kei ezate na vendre a poto na koto kesa na poto te na koto kesa kisasa poto pe bat bakenda mutana tout refaire la zarate et ça fait paralité et ça fait savoir te possible et tikala ga wana so muta uti poto tournier bana bat ba uta ba poto baya ka o tournier est-ce que tout refaire la ngo déplacer ba bité zaka ka wana donc okuta ngo wana nda to zoloko ta papier elengi ya Congo Glody Diasika la mignonne la mignonne Tracy Mbelenga pro. Après le ratissage scénique à Paris Arena, Werrason se produira à nouveau à Adidas Arena le 18 octobre 2025. Paris Bis, Désir et Ratakate. Venez nombreux découvrir le spectacle en couleur tropicale. Werrason, le roi de la forêt. À la demande de tous les fans, Paris Bis et Ratakate deuxième mi-temps. Génération Berceau. Djonga part, un cadre qui vous convient pour votre séjour en famille à Kinshasa, au numéro 69 bis, avenue Lusambo, dans la commune de Kintambo, à proximité de la maison communale. Mais à votre disposition de studio, appartement, chambre, salon plus cuisine, double toilette, salle de bain, appartement, 2 chambres, salon, cuisine, salle de bain, toilette, pour vous, au tarif le plus bas du marché. Alimentation électrique garantie avec groupe électrogène et panneaux solaires. Contact depuis l'Europe, plus 33 609 12 11 11 sur WhatsApp. À Kinshasa, Nick Mtsao, plus 243 895 140 330. Djonga part, tout pour accueillir confortablement Banami Kilia Poto, Nakatia Kinshasa, la capitale. Djonga part, cadre ya Bissomoko. Maison Awatusa.
chez Maman Nicole Malonga. Yaka, eza na poto nayebi te. Yaka, tokiti na metro chateau ngutia daka yau. Waka yau awa. Ah, uzomona Kimbondo. Oh la la la. Paris. Jela na oyeba asaka omoni ndazabo asaka so bina bila metro. Paka tabu kolo boya itakuta kusamusanga. Bisa talinga bale bani. Tanga. Awa toza. Awa nini? Awa toza. Awa. Yaka soni na place tokoti. Asa mwana mboka Maman Nicole Malonga. Vous êtes devant Nicole Malonga. Awa toza, c'est-à-dire Awa toza le magasin. Awa toza au boyo partout dans le monde. Nicole Malonga. Awa toza, maman Awa toza devant vous. Toza na Château Rouge sur la rue Custine numéro 3. Awa naza na produit spécial, ma produit oyo elongolaka attache. Tozolo bela makambo matampo ba maman ba bébé belé. Ba maman bazo tambolaka na ba poudre na ba fond de teint. Nicole Malonga Awa toza. Awa na Château Rouge na yepo na kolongola batampo ba maman. Banduka ba maman oyo bazana besoin osala taille pona kokitisa mabumu. Ba maman oyo bazana besoin ya kosala ma forme kalinga azala na tolo munene, alingi azala na sima munene, ba hanche munene, bipende munene. Maman Nicole Malonga Awa toza ndeka boyebi depuis 2007 na teka ba produit ya ko grossir ba fait sein mollet hanche. Voilà oyo evimbisa awa. Ola vimba. Non, yo somona te. Oh la la. Eloko evanisaka mabala eza mpona mibali ça grandit dimension olingi soko moni ekoki kosuki wana sine kopasuka nakotela nakobongisa ezotraite telema vraiment nga mona aza victime na meki yango oyo bazobenga na Yevilesi yeyo azobongisa loposo produit oteka yango légalement na magasin ezosalama na laboratoire mondele awa na poto tozoteka yango légalement. Je pense que omoni ndenge eza na barayon eza eloko moko ezosalama naturellement, ezali baproduit authentique salama naturellement sans aucun produit néfaste. Voilà. Nango Nicole Malonga akosa bino te ye moto abanda makambo ngo kala awa toza boyate nango Nicole Malonga. Ici c'est Paris, 44 boulevard Ney, référence porte de la Chapelle, non loin de la Didas Arena. Restaurant chez Mama Wiva et Lengi. Kolia Kitoko, cuisine africaine, cuisine européenne. Olingi olia biloko ya mboka, ondu, malangwa, mboto, lipoke ya ngulu, taba ya kotumba, lipoke ya mpoka, légumes verts, na moteke ya moto. Awakutu masanga ya malili, iratakate. Adresse Ezase Moko, 44 boulevard Ney, non loin de la Didas Arena. Je suis chez Maman Wiva. Je mange, je viens à peine d'arriver sur Paris. La qualité fait la différence. Venez découvrir la classe et la différence. Ça c'est la différence. Lengi. Allemagne, États-Unis, Canada, Bruxelles, ma frère Joe, place c'est Moko. Cuisine arabe, cuisine africaine, chez Mama Wiva. Mesdames et messieurs, Mathieu Boncher face à Papy le Prince. Avec lui, on va parler beaucoup de choses parce que Sankara Lobaki, tout le monde a qui droit de réponse. Il y a Papy le Prince, mais Lélo, il y en a évité. Papy le Prince a bengi Mathieu Boncher. Pourquoi? Est-ce qu'il y a encore de vérité à parler? Il y a encore des secrets à parler entre Mathieu Boncher et Papy le Prince? Et pourquoi pas de vérité par rapport à relation, il y a Sankara de Kouta, n'a Papy le Prince. On va parler ça bientôt là parce que je suis déjà avec Papy le Prince. Merci beaucoup les dédiés, l'émission est dédiée toujours par prêtre des prêtres. Il s'appelle Serge Bangala. Serge Bangala Oyabiso, merci Nkolo parce que Aza toujours en vie, malgré, il est toujours boss, il restera toujours boss. Il s'appelle Serge Bangala. Merci pour tout. Merci, merci, merci. Merci à Kini, à Rombox, Yannick, notre millionnaire, millionnaire 1, millionnaire 2, millionnaire 3. Moutalongola Bana Changou Soni, Yannick Kini,
millionnaire à solo na bosani yote depuis Paris Yannick Akini ya beta bango parce que mbongo eke plus de 400 000 euros au Betara spectacle. Merci aussi à Mohamed Moleka, le seigneur de la ville. Il y a Charity Moleka, papa na Hakim Prince Moleka, les boss. Merci pour tout. Et respect à Mike Ndembo, Mozuya Pasi, Aïbara Pasi, Abaninga, Mike Ndembo, Motema Malamoyo Wapi, Glody Kitenge, Edgar Bukanga Jarman, et sans oublier mon ami Gilles Matoka, Congolais noble. Je suis avec Papi le Prince, Mbotenayo. Ouais, Mbote Mathieu Branche. Santé, ça va? Ouais, par la grâce de Dieu. Bah, qui réseau qui est bien? Et qui est bien. Voilà, tout le monde a relaxé Gimbasu, tout le monde a Kotimba Moro. Et avant de une question, on a Boni Maison Mère, Boni Weranson, Igwe de la Forêt, on a mon vidéo. Préparation toujours à Adidas Arenezo qui est bonne. En tout cas, merci encore une fois. Là, Rosa Lengato, Banda Parossa, pour t'en remercier mon big boss sur le roi de la forêt. Oazo Talangana, Andera Palais, Ransonique, Moté, Maman, si des Jiman, Pata, Maman, et tout ça, Gladi. En tout cas, la préparation, j'espère que yo mozomona, tous à la bongo, na Kati, Andia, Ivoma, au Mona, avec la tenue, au le roi de la forêt à exhiber. On est à la Gipona, il y a enregistrement, il y a départ unique. Départ unique, départ unique, des fois, il y a une minute. Tous en la génération berceau. Donc génération berceau, il avait compris que Vincent Natalaïke, la minute musique et côté n'a moleli. Musique côté qui moleli courait que n'a que zo senga départ nikéya. Parce que tant départ niké zoya tous assu la besoin te babarote, les abe courir za la gité on a chauffé bilorote. Ote ni les agité boye. Quand il y a ma bengi au bal peut-être charge les agité parce que courir za gité. Et on 23 cette fois-ci on a départ unique. Donc déjà départ ni on a déjà un de ces 4 matins on a bisoti ba oza ba vacances ba oza nango de atobi misango ba tout ba ke vacances ba oza nango mais ba préparation la biso ya le 18 octobre 2025 ya Adidas Arena yango bo moni so otali Vincent pena bi on mona pena que Vincent a diminué parce que tant préparer ba te faut ba comprendre que muto fa ça qui a diminué et tant préparer le mona ba condition mona que mutazo vi mo bana muto travailler bien tara 20 heures toi beta silikoti 20 heures ni otazo sa pompage 20 heures ni otazo la voix. Donc c'est-à-dire que tous les fanatiques à Wenge Musique à Maison Mère et venez me Sarah Moreza le 18 octobre 2025 à Adidas Arena. Nasi na yosenga vraiment na fan nyo surtout président na li ozotalanga ya Willy Pensé mo talanga président en vie. Yemoro président Goff Kizola Maclodine Kinwa bozotalanga na minute to na lisolo ya billetterie. To bo otika na monde si je savais. Ote peut-être na ebagité parce que to comme dans 90% ya vente ya ba billet na biso. Ya on a zo senga déjà na ba fan o mususu boyebike na no somba billetté. C'est le moment. Kolingateur ko piquer crise loko la grâce mbisi ndanga ko somba na suka yo mona so de tsesili. Tati na niveau na minute yo il y a des bâtiments so ba billet. Ngaza ba massa ba za kate États-Unis. Lo ba Péri mosengo ba Ken mosengo. Na ba Canada to na ba Titi mosengo to ba Sylvain Beti. Na kisasa ba merle classe bazali. C'est-à-dire ba somme de ba billet na ba. O ebika somba na billet c'est le moment parce que je confirme avec force besoin deuxième mi-temps. Première mi-temps, vous avez arène à Grand Paris. Vous avez ça devoir à domicile. Vous avez papa qui expliqué que vous avez maté. Quand vous avez un événement, vous avez salama, vous avez un conseil, vous avez un papa qui a fait ça. Vous avez un amitié. Vous avez un événement du cercle. Vous avez le roi d'affaires, vous avez un salle de martyrs, vous avez un voilà. 20 ans à quitter la carte, il y a double zénith. Parce que 20 ans à une démonstration, 20 ans à côté de cheval, 20 ans à côté de tracteur. 20 ans, ça a événement presque rien surtout. Si on a rien. Mais tant que tu as si on a arène à Grand Paris, ça va pas faire photo qui est total à mouton. Au bout de l'année, d'abord, tu vas y concert. Tu vas Kotika concert. Sortie officielle à 20 ans. Bana Taliban. Oh, film, il y a Jackie Chao, au film. Pour la Taliban entrer là. Si on parle, mon gars, habillement, tu as 20 ans, tant. Pas motepeli moto babino zo bona mama bote babeta ba conseil babeta no mona mama moto epela boy donc aya ikala soso leli en tout cas papa biso to tikala na moto bana wana to tikala na moto ya balwa ki génération berceau so ba papa bino ti botala trop bokena bino bomona mona bozala ba Serge Bangala muta décorer lemba mobimba comme ça ba réunion sota lembe comme Serge Bangala ya ba tikela biso ya on se mona génération berceau et tikala pas 20 ya on se pona génération berceau autobimse la bango siko
départ unique. Yango départ unique sur les mabiso na katia nous le autobeta le 18 octobre. Nazo senga de la fanatique na biso, ba déjà que par na biso. 20 de ça sali ba par na a travailler kitoko na si bomo na Jamaïque nenga zo travailler bozo mona wasabo dio en bango et la biso ba dio autobosa na kala le roi bill kitoba na ba seneo. Siko 20 na zongi sango parce que 20 na continuer toujours ko pula. Yango talaga bi non na obeta générique. Mais na fula depuis la bandaka yoka kolela bana ayaka lisuto ba faire ba kendaka ayako sala chanson mo andai ko laita ba mise ba médaille oyebi o banali batade oyebi ba bebo alonte ba teka jo banza na sota ba bombo ko Jacques siko habite na olemba te eza devoir nanga ndena baka we rançon il faut apprécier l'homme sonne pas quand l'ingratitude condamnable mais quand nous allons combattre par des preuves tangibles ça va saigner mais qui quand châtie we rançon sera châtié par les inconnus premier inconnu pas pile par deuxième yemo odile mantal trois ans na me mapé na chepi roger na mpandi quatre pe na maman na ko chingaba parce que biso to za bongo c'est comme meki wera maman biso to yi yona le baki. Nous devons raconter Werrason est à la lumière de la musique africaine parce qu'il a porté un coup de projecteur dans la musique. Grâce à Werrason, la musique africaine, on est au vendeur. Les leçons au vendeur, toi, tu es fier. Papa Charles Bali, les œuvres parlent à mes places. So ba œuvres à ma place. À ma place. Si quoi ba œuvres des bisous. Au moins tu ba œuvres des olax, ça te vend des robin au menu ba gobeta la rata poto. Œuvres na ya Werrason à outil la maison mais. Tala robin au menu à beti. À côté la liste ba toi zo beta la rata poto la minute. Gauthier Mascotte a ministre pour proclamer les politiques les plus célèbres parce que à Salim Maramamune, Robin Mune Babeti. Merci à toi, il faut hériter à Tana Beto, toi, Teme Mouta Mawa. Moutou Oza a peine à Bolingo Abatu. Ouan Ngotika Batute. Bolingo ya solo. Ya solo. Héritier à Tana Bazana. Ça s'appelle Bolingo solo. À Taline de Konae. Azo Beta la rata poto, ma complication, il y a ma visa, Teme Zakitabi. Non. N'a hérité d'un simé. Yozo okese nanga mobimba e betana robino et ça les bilondeni maison mère c'est ça biso bien yo eza elo onga na senga kaut na yaki na besoin bolingo oyo pena ya musique et son ensemble to boy ba banda susote ba ivoirien ba leki bango ba Nigeria ba leki parce que biso zo ina bolingo te et puis ko considérer suite aux haïtiens na absence ba combattant to betara te yo ba nego juger bango mais tant biso to zo yo ka suis ivoirien yo ka suis comme faire rigola auto ça la maman na démonstration et ça les bilondeni faire rigola qui toko makasi les pas au moins ici ba déplique au moins tu ba soleil wanga ba sanga bolingo na luka ki yangwana po mutabango tara to zaina yemoko héritier toto atembe l'homme de Kassa toujours Léon l'homme qui sérise à son origine les multimilliardaires à livre et puis mission présentielle abandonne la scène musicale on aura qui papa na papa n'est pas pesa qui honoration a fungole munda pesa malamoko zo munda yona mo biso to bezo mulilité yongo départ ni to za bezo courir ki ndakati zo pan so babilo kwa nyo surtout eza babilo o to zolo bake yona ba la vie de non de papa de ce qu'il a plutôt de ce qu'il est. Avant de savoir voler, il faut savoir se tenir debout. Mais avoir des aides, ce n'est pas suffisant. Donc tous les fanatiques à Wenge Musica Boye Bake, déjà d'être aux aboyés, les 24 au orchestre Zolo pour le festival Couleur Café. Dans les 24 dans les 18, les 28. Tu as déjà dans la Belgique qui a Couleur Café. Ban à toi Belgique. Aux un pays niveau déjà kokota côté kuna parce que le roi des fois Igwemo Azoya na mboka oyo moi nané auti obeta gobeta siko faire rigola dans la Belgique. Après il y a beaucoup Belgique c'est ça solo. Les solo. Ah, vieux garin kumba benga. En tout cas, faire rigoler à Bouquet Belgique. Donc, c'est-à-dire, on a tous les produits à Werrason. Pour ça, c'est de vendre des bouteilles, batali déplique à Obeta, Werrason, miel à Obeta, Werrason, héritier, Werrason, faire rigoler à Werrason, Bikiton, Werrason, Fabrigas, Werrason. C'est peut-être aussi qui te commande à Coco, Oyoka, Ibrata. Coco Wera, Bina Filé, Coco Wera, Patrick Beckham. Donc, tu as un référent de Rosal que Werrason a vendu à de Serge Bangala. Ce bâtiment 10 chansons, 9 à Wera. Moi, il faut pas que Luka, moi, tata, moi, si maman, le beau est là. Parce que ce Werrason a bêti, sera vidé, ma succession de Nebandi. Ce bâtiment, faire Robert, à où t'es pas Wera. Elisabeth, à où t'es pas Wera. Fabrica, à où t'es pas Wera. Bilabeth, à où t'es Obara, à où t'es pas Wera. N'était-ce qu'on parle. Attends, si qu'on solo, on ne peut pas être au Sambota. Moutali à $, il a la tête à 155. Mais ok, tu as PDG Maloum avocat, na Israël référence. Bah, il faut toi en référence. Il y a un moment où Werrason a bien, en tout cas, ban à poto. Déjà, bon, que si ça d'ailleurs au sommet, bah, billet, bon, monde si je savais, qu'on piquait pas crisité. Et ça reboyé déjà, bon, comme, et puis, bah, classé, ils sont 4e meilleur. Vente na kati ya monde on a minute yo na kati Adidas Arena au mundele a uto classé nan to comme kuna octobre te mais t'as la décret. Donc bon ça la vraiment calme bino to boye ba keto zo ya na retourne à biso ah parce que kuna za des semaines. Est-ce que je pose que poto tour
bazo memayo. Ainsi soit-il. Ah? Ainsi soit-il. Bazo kende. Ainsi soit-il. Erango yo hein? Erango te peut na confirmer. On peut ça Sankara raison. Na lobby ainsi soit-il, c'est-à-dire na confirmer yo te na pèse yo pe ninité. Mais à quand Papi le Prince? Ça n'a rien à voir. To ya pour na poto te to pour information. Poto e ya ka soki komi na kei. Ezate na vendre a poto na koto kesa na poto te na koto kesa kisasa. Poto be bat bakenda muta na tour Eiffel azarate. Ezape paralité, ezape savote possible. Etikala ka wana. So muta uti poto tournier. To na bat ba uta ba poto. Baya ka at. O tournier est-ce que tour Eiffel ngo déplacer ba bité zaka ka wana. Donc okuta ngo wana. Ah, ansiluzolo na bengi ansito ba uto zo na la richesse. Zompan. Na tuni ba ndebino bo le kai par Paris. Est-ce que bo moni elongwe babi elongwe te dans ezaka wana c'est-à-dire ma poto to tcha na première position te poto ya koya biso to sala na musala wana nde oyo ba ye ba ke o so papier koya mais bo ye ba ke neto lo bakaka to sala ngati ba congolais te po mkolo ba la ma soso muto luka kirda mais mkolo comme ndunda na pondu ba comme sala ilem. Merci beaucoup Papi le Prince, mesdames et messieurs, moi je dis merci beaucoup à mon sponsor Didi Kinwani, plus de 46 ans des métiers. Didi Kinwani Mutalonga Bapayana procès, Didi Kinwani Yayana Arimatushima et Savane Mwati, et pourquoi pas Yarsen Ilodi Balobi bientôt là OBG Musique a des retours avec force. Tosolanan Papi le Prince, Sankara Lobaki au Salaki droit des réponses, Lelo na lingina yeba Papi le Prince. Est-ce que vous avez un problème dans Sankara? Est-ce que Mbasola Kisaki? Est-ce que vous avez une preuve que Sankara Mtabwa qui est là, tout est en tout cas, donc, un problème n'a été. Natika pe quoi kize mutute. Na kiza pe mutute ke o mutuboye. Na lobika ke au moment où batu ba na campagne, so bazo e bateke ngana za na malade. Ah! Nabi ngana za na malade. Elo kwa muta obeta lisolo no kuna, aolo ba lisolo mo boy. To tike kuna, ndenge za na bazo sala nini boy. Nzo boy bite muta ombo olo ba tike kuna. Nzo za na nbeto pita. Boy bi na binote. So mo ateke ba koselié. Peut-être oyebi na ote muto ba beta ba so ko to tike na ville. Mais yo peut-être aux années ay passer Serge Bangal. Parce que ba photo na après wano kendaki ndaku osumbaka na bilamba olalaki pa na ye. Est-ce que message nyoko loba par rapport ya nyonso elekaki wana? En tout cas nazo senga na batutu bo talanga. Tozoka o. Ko beta lisolo presse. Na si batebele ba loba ote prendre na olukai président. Tanga beta masolo wana. Abeta kango pa président, beta kango. Boye. Na mama Sylvie Mampata et ça li peut bien obi lu kamni to sala nungwa na ye. Lelo batutu batala ba président d'homme la lille bande konanga tu bolanda bino tu bolanda bo fungula matoi boka soki nga zaka na problème na Sankara omoni photo oyo nde baba quelque part le malheur est bon nde eko bimisa o biso to zana ngonga na Sankara. J'espère batu ba yebi ngala koma na problème ya misu comprendre maître Ninja Sikatenda zana na ya bo to telemi ngana maître Ninja Sikatenda na c'est maître botal na okana misu misu comme ko déranger nga se na vandi boye na koma na niveau ma misu ando kita tanga bando kitanga na komo ka flou so na ki flou e ko senga nga nini na luka na zo report à 20 minutes so na zo report 20 minutes tant on a reçu tout ka boye vision na ngesa nini ezongi na te so comprendre na sa mettre Ninja boye na bozwa kana ngabi ah papi yo zo makama misu sikoko meka ngokuto na misu après yo batio yo déjà ba memo poto potika okoma na poto mindele bazakuna ba hôpital à danger leki ku ba ni batala misu kuna yo ngobeta mais ba yebso ke o ba so soir batiki o ba ke poto ah mba yango tango kokoma na poto ndeko yebisa presque ndenge sa boye ngana na problème misu po hôpital leki bo hôpital to sa na poto mindele bazana. OK c'est bon mbeyebi ke papi akoma pa misu mais président mutayebite voilà son pan à ma grande surprise nga na lemba naza na staff nanga et passer nanga mimi na sala ngolo la base nanga chaque temps on a na vandi tous les journalistes ba lamba o ba passer nanga mi internet ba na pesa bango référence wana so ba komi wana ndeto ba to sa passer Serge Bangal tokei to sa pa te ozambota na wule tokei ezala wana siko ba se wana to vanda na ezana jeune garçon moko jeune garçon wana moi je l'ai rencontré chez le président Gesho au sa théâtre voilà ndeto ça la relation kombo na ye Chico Lema. Chico Molema. Bana lemba tu boyebi. Na joye loko la frère to vanda katolia katomela to solaka. Nzoka ngape na ebité. To vandi na ser
tovandi ya tosola inta makama misulanga eyelinga tant misulanga eyelinga na ebisi ser mimi na ser mimi en tout cas na romo yoka flou miswabi a papi kota na kati kuna se reposer moi 20 minutes tango goyoka bien miso zongi okenda kolala ngana zwi na koti na kati na longoli ketch na chema kolikolo na che de téléphone nga awa pona lala pona miso e mona suite après yango 20 minutes ngana saini na se rétabli na talibo téléphone nga moko ya muke ezati moko amne na tunya se otem rien ngana ke kolala lobi nango. Je suis docteur Pichotondele, pharmacien de formation. Je suis formé à l'université de Kinshasa à la faculté de pharmacie. Et puis je fais d'autres masters en transformation des agro-ressources à l'université Marien Ngouabi et au Canada en préparation de cosmétiques thérapeutiques naturelles. Tamponi, c'est bien mon c'est mon ami. Ok, fais-tu bon là? Non, c'est pas côté. T'es carré. Ok, fais-tu bon là? Na yela ya ba produit banda kala pona ba tampon wana. Savon d'ici. Pembe mwindu akosokolemo c'est sans problème. D'ici au collagène pour le traitement de taches, tampons, vergetures, rides et poches. D'ici réparateur pour le traitement des acnés, de points noirs et pour régénérer votre peau. Utilisez toute la gamme, le sérum, le savon et gel douche. D'ici cheveux pour le traitement de cheveux abîmés. Utilisez l'huile et son shampoing. Avec Dixie. Toujours. Na vandi boye na tala émission ya camarade na yo o bosaka ne site moko Martin Engi Sankara de Kunta ache photo oyo esikanga na lali na yebi kuta bakanga photo to na lali ache photo abitala mutabakuti oyo ameli ba bière alali na bar asumbi na bilamba asubi na beta lisolo o tokei asubi après na tali na yeboye babi nabite o mutu nanga na memete na ndako na bisi bango sukola ye ba nyembele na bilama alali na ndako nanga wala sanga mutazo rencontrer na kati ya émission na photo kati te na photo wana ngai na zongi na epase mimi donc tonga na lalaki awa bakanga nga photo na kanga photo na tala photo o sanga tala bi oh mutakoti te à part tant chiko aye nde atuni les points c'est comme d'habitude les points ça y est au vendre kicho yem tavandi mais santé déranger mission no déranger à côté na carte à paiement tu vas na tête donc tant chi koye akangi nga photo son point photo ana akei et que pas sangam nga na ina sa doit des réponses et pas na yo lobi nango Sankara pona yeba yango senga ka na vie et senga oyeba Sankara mbala moko presse yoka siko la guerre commencer ngana na zuyo ngabi guerre commencer ngana na zuyo na bi na après abi omoni photo wana siko la lai ngabi omoni nde na zwango omoni na zwango omoni na zwango mutu na omoni na zwango na laksa ko partout zalaka na kana yo a contrôlera yo siko na tuni ozunga ndeni abi ko meka kute na bon comme yo kancho zwinga na mona ku ba video ya batu ya mitakala ba lakisa ngo mesila abi ko meka ba jete pona zana biloko tout ya yo garçon na tito zakana to lia to melaka na poko bakuta na Sankara j'ai compris na ndio zongsa garçon na jumsu ton papi ndeza boyo OK poto to kanga ta photo bo souvenir loko salate ngana talaka nzo sa kangi photo atinde to bana bo ngana yebate na ebite babanda kopi wana po ba conserver nga quand poto ko matina niveau o atindeli ba video atsalaka na yeba katenzo ka chaque poko kenda ko pesa bilo to pas Sankara ndé ba bisaka il faut contrôler il faut so pe ba tena nga poison na yebite na lo ba on defa il faut pas que considérer na boy na tena femme na po ba péter na kosi na senga presse au tenga maître ninja au senga ba CG ba docteur pichu msungu to kende na pona komi de ya so donc tina vana na garçon na yebite ba na to vana na tolia kana komi tina mamba poison yoka yole so tolia na mutu to melaka na ye to sa to ba poison to zo siko ngana kata ndako wana sanga zanga na bandal na vana na mutu oyo batinda sanga tia awa sala vie na nga o landela nyoso
Vous comprenez? Azunga photo na katanda kwana. Et comme pas Sankara, Sankara publié ngo albi ngam na sali yo boy. Ngai mu na sala ka nyoso. Donde na zakana garçon na siko mona bana lemba. Likolo so ki Sankara bazana e asomele bien. Moi $20, yango mo na vie moi na mobali il faut oluka nde baba 0.9 pas saber même le bobo. So comme ti na niveau sanga bière na $5 oya ko sali ka mo oyo otikal. Donc ti na vana na azwa siko molema to vana to solo la kapena masananga. To koza to stafaka na ye. To bana ba biju ba pasa ngapé na cheska na ebi epende ko to lia ka ne pe to bimane to ti pa ba serge banga a nzoka ba ona pokwa ba kuta na sanga apese be nyoso tu yanga apese ba biloko nyoto so to vandi ba imel tu apesa ka Sankara nde na suka nzambe eko la kisasiko yango pona photo po wana su ezali ya wanga tesko so ka confirmer nga abi ngamu na sali yo bongo ngam na sali yo bongo et puis na zane belé kutu wana pesika moko o biloko to sala po ye basiko mamu na sala yo na batu to oye basiko mamu na sala yo ngabia bon donc vinanga ezaki kona talisiko bo mutango akopesa apesa ba bilo na liaka pena na ye na bite so zombana to chiko mone na liaka na bana le matu ba yebi donc pas na mission na kimi parce que na oluka ye donc na liaka na bon sangaze le rotabi da kutu bona moi sinon na oluka ko tate mama mla sala o ngana yota bi Sankara soki yo na vino tu o memaka ngona normal zombana ngana zana moi si ngana zana bana babel fama mwasi nanga bazota la Sankara ndongo tyenga kolala ndenga na sumbaka boy na boy pour t'apprendre nga lelo nazai su na vite na ebite soki ngana mwasi nanga to kozala lisusu je te dis une chose qui est kaboni na ebso mwasi nanga akendaki kotala akendaki ndima kombo leki na ye azaka na Bukavu abota mwasi na botaki ba pese kombo aone makoba talisko image eza internet mobimba ponga o solo bati abi je suis déçu oyokisinga soni moko mort ta moi c'est nga infirmière baninga ne baotala mama bokilon azotala ndenge oye poso kosa kinga ozwaki nga na keibo na age nanga nga na niko sumba OK na age nanga nga na zo mela na pandi OK nga zaki problème ya misu na keko se répondre habito so comprendre siko ye nde mutu basala nini wana yakona baki boy mwana mobali wana malgré atokimi ngai déjà na ruta plainte nga partout ba ozwayo to keno parce que yem takanga photo nde comme pas Sankara oya nga na Sankara peut-être que za la traité to kene ko sisa ngokuna na kato orchestre mais nga na aussi ça na donc kene makala pondi make kale ko kendaka okliko ba peso 10000 ba peso 20000 bo sala coopération donc c'est-à-dire que nazana na comme na zo bateke pa na yaki contrôler na batuma basala makambo e obima suka nzamba eko lakisa ngai bon ce que so batiena nga déjà poison n'habite ce comprendre seul le peut-être nga na kufi c'était ma famille déjà bo sala bo yeba yake nga bana ko contrôler nga ça fait un bout de temps on nga na yeba ka ça vient de nous confirmer watinda mwana wana aza mwana on alia kana ye mwana on amela kana ye la preuve elle ko bima la sima mwana on mtaka nga photo et bip téléphone na ngai bo sala bi na zala bilo onyotu zombani na téléphone nga o azwa kyangwana c'est-à-dire ezana maboko nayi azala ba photo bilo onyote za kata répertoire ba téléphone nga yo mona ke ozala téléphone ba yibi nga o moni mutu a publier photo mitaka yo kantsake ba tenape na banga nini mitaka le na kata na ngote pona kala qualité na za na qualité te tala nga soki ba bengi fidèle na vie ya basi na ba porter so tu di pigo jusqu'à ça na so ngai nazo banga nini te na zolo bana na to banga na bibilo ko tu nazo banga déjà que na vanda na mutu pendant combien de temps oyo nga na yebite asala ka service batinda ya kozananga. Merci à un message ya olobalande kono Sankara par rapport à nyoso. Nazana message te nazo expliquer batu ndenge makambo ngo eza. Donc tinga na vivre boye. Azana mutumo acha mutango to zarana mais na yebi yango te. Amagasi pour azo prendre nanga ke mutonga na zarana to melagana na iba petit o to zarana bango to stafana bango nzoka yende bakutane na butu asala ka suivi nanga soki suivi nanga sala ngo le ko mona na zage ska mobo na kata ndazo ko sabino yana na liban photo yango alati e woneza ba ya bakte na kati na pema ayo bakte ya tsumbaki ya salaki boye pona longwa personnalité ya mutu ye peut-être na vie na ye ko la famille moi si na ya basi babokilo peut-être banga bangote ayo ka son ta sala ngo nyotu mais biso toza quand même na ba respect mo bo na ebike so na komi kota babokilo na se comporter boye so na comme na répétition to ke na après ça ta mettre ni jabi so na comme na répétition na tika aussi matabi na maboko na raté na mela coca. J'espère que depuis dire mwandaka tika biso na idée ya to vanara liboso na ba coachingia manaba Élysée Bokota to so maka so coca. Na zomba siko poto sisa na yo message asuka na balandi tout batalio. Kasi yona ina lo bati message ba ke to ana problème na yi. Siko faut que batba ba ke
problème tozala nango oye atindelanga service nyonso to FBI ya renseignement oye vanda nanga pendant tout ce temps on a bakatenga kanisa batova na bango nzoka sanga isa kota kuna zaka na bango na pokwa oye loba na bango oye sala na bango oyo nyotunga na yebite nzamba yeko sala nga grâce par photo nde na yeko yeba ke ngana zaka surveiller attendez na ye na pechango ay passer jibangala to yepe na ye to yepe ko mila iloko na ye to lia pe na ye moko zompan nzoka mutu to lia na ye nzoka yaza na mission mutu to mela na ye yaza na mission na yebite siko il faut président ayeba qu'est-ce qui ne va pas na kati ya entre ngana ye et puis ngai na oloba déjà soki lelo nga na kufi boyeba déjà que c'est Sankara pour mutatinda mutu avana na pe mutu vanine pendant combien de temps tozakana na yeba teke azali pion ya Sankara donc so batelanga loko na yebite na ko préférer ponga na comme à l'aise presse faut pona boy eza famille nga ke papier kosi presse faut yemo a solo na ba stage faut ngana kende hôpital pour dazaki nazali ya mutu ko banga tiko na po no benga ki presse mba moko teza mamba oleka na TVT te na kobenga président tangu ya sali ngai il faut babokilo na ba yeba ke eza bongo te ya loba ke polo ba na télévision po ba tano na télévision so na ke pas pour na so na poste eza babokilo na ngai yeba moi si na ngai yeba ke eza bongo te pour le moment bango ba yebi nini ba yebi ke eza confirmer makamsanga alobaki yango te merci beaucoup Papi le Prince merci na balandi tout batali biso mot de la fin pour na émission lelo mode ya pesa ke na ba fanatique tout balinga wenye musika maison mais ba yeba ke veneme saka moko eza le 18 octobre donc na kata Adidas Arena mais entre temps comme d'habitude to chaque mardi mercredi jeudi to zabona ki point da British mardi ça en coulisses les rois d'Afrique peut sa chance na bana basi le roi ba femme de double passeport diplomatique Rachel Molifa donc mercredi jeudi des ara répétition ordinaire au rassemblement sur la public na to vanda to mo pe les représentants voilà ba panneau solaire ya Congo MDD business Fisto Ituku a cause nga penze ba yembela maman na biso Sylvie Mampata tokomona lokola ba nike kuba mufinuku ya Afrika ko senga penzembo ya Dr Igmalongi tokomona lokola ba Didier Nzao héros ba Bruno Libika mbonga propre ba ko senga pe banze ba yembela président Golf Kizola mais ba totu ba linga Papi le Prince numéro na ngai code de Saramo na ngakobeta 243 beta plus ya Uli Musheni 97 067 16 44 soit plus ya Uli Musheni 89 99 55 194 là on a profité directement l'occasion na remercier ba tu va soutenir nga à commençant par mon grand frère papa na Paris archevêque Bem le Bobo monsieur Zéro Fénéa pourquoi pas na honorable Timothée Chimanga le petit Sarkozy Gauthier Mascotte le seul et l'unique na remercier ma kasi yemoko babi deux fois na minute au Serge Bangala donc Moutasali décor ya lemba pourquoi pas na boss Ibra na weko bossa na été masanga coaching yama to lembate babi biso toza toujours donc makila et puis na pesi ba mbote bisu makasi na yemoko babi Alain moi la Paris 16e Chikito Bang Guy Malela c'est l'informe de Paris pourquoi pas na PDG Alain Moutaga pourquoi pas na honorable Lutumba pourquoi pas na yemoko babi le jeune millionnaire Mike Musiki donc azongi lisusu jeune millionnaire ya ko katana Mike Musisa ko katana te et puis Yannick Nia Rombox millionnaire nga boma batune kuna na poto akena mbongo na ye donc akepe nana mbongo na ye asale événement azongi donc et puis yemo Fabrice Kintamvu parking abajogo Kintamvu Fabrice Ngitavu Fabrique parking abajogo babi na musika Papi le Prince beaucoup Papi le Prince aux envies naza pe avi pona mwana nzambe kokufate nazali merci beaucoup on se retrouve la semaine prochaine c'était Mathieu Boncher face à Papi le Prince merci beaucoup à Hervé Malenga papa français depuis France qui nous suit respect à Irène Ngouya Hervé Malenga papa français merci pour tout na Irène Ngouya. Merci à Isaac Bienga, garçon très responsable et pourquoi pas Merveille Kimbuta, l'architecte international Merveille Kimbuta, très fort, très intelligent. On se retrouve la semaine prochaine. Merci à Biralo Business International depuis Chine, Rota Labiso, la grande dame de Chine. Biralo Business International, ça qui a bien, Kabelo a bien, et respect à Jean Sassolo, vous assistance internationale, avec Diane Ikamba, la patrona, Bolela ba voyage trop, Asie, Schengen, États-Unis, Canada, Luca, Diane Ikamba, avec vous international. Merci à la grande moisson Nissan Boutique. Bon retour au pays, à bientôt les baptiseurs.
Balobi TV comme l'engizando et Songilo Yenge avec Benny Bioto le baptiseur. Merci pour tout. Merci à Ben Ngombo japonais. De retour avec force avec Nixon Boutique. Bilambe Belé Nixon Boutique. Et respect à Dani Chando, le Chinois congolais. Bazalarana Neftali Nanga, Dani Chando, le Chinois congolais. Et Tobo Sanité. Yafoule Lukisu. Babi Bazalara trop. Na Jonathan Dombe. On se retrouve la semaine prochaine. Bye.